Apôtre Amachia, est-ce que ça va? Ouais, ça va, ça va. La monde nous toka mais makambo le béou taka pas na nous toka vraiment. Dans tant que le pasteur va sambela pona mboka, na sujet nini. C'est une question tu na bi que ça kaka eloko ko yebiso ko informer parfois au tout à tolos comme si osé li otika li omoko. Na bi te que na sambela kaka pona makambo président Fachi na complot. Batunde ba oyebisanga ki oza teti parce que l'église union swekangi. Yoka ozo sambela pourquoi? On va komisa yo Machia. Ti azoka mo. Batu musuba omona ndeti naza rebelle, batu musuba omona ndeti mutu nange salate. Na bitesse ko yebi pe ndamba ba congolais oyo ba ninga no ba pasteur ba congolais ba kufi. Pourquoi ba nika na pasteur Pichumbi Pourquoi? Intéressant là. Na kombo non. Na lande ku dernièrement lité ya mo ba pasteur Mbiyabi. Un serviteur de Dieu a kufa na humiliation te. Avant pasteur Pichumbi a kufa. Avant pasteur Pichou a kufa. Voilà pasteur Moïse Mutaotea. Wa pasteur Moïse Mutaotea. Obi que coronavirus e peut dévoiler ba secret ba toi. Comment se fait-il que na coronavirus to mona mutuatia ba putulu na nzoto azobaluka na ba mabele coronavirus elongwa. Je peux citer ton aîné aussi de l'apôtre Kabundi Walesa oyo alati sac pour na mboka na ye pour na makambo yo etelemi apôtre pourquoi okoboya soki penda vrai serviteur de Dieu asala ndenga zo sambela na nzamba exaucé otisa mboko mobimba jeune batu ba jeune po ba keli felote timo ko msuba bando prier ce ko li felope longwa donc il y a des choses où il faut comment c'est que coronavirus ezali humiliation. Moi je te dis musali na nzamba akufi na coronavirus eza humiliation. Et mbote to pesa librement. Mais ce qu'on a tenu c'est que au ngolo ba qualité ya pasteur Moïse Mbi ezongeli yemoko. Mingi ba kufi ba sataniste. Na lobelo mo série mo na leka na bi muyembi moko akufa kalate. Batu bazela ngo ti lelo. Muyembi wana kogaye kokufa te so asali makambo sa lelo te. Doloko asali ngo seka mikoti si na motambo. Na moni frère Benjamin Sala l'album ti na lola donc veut dire signé ti na suka pe signonso na album au soir ici kolexanga te yemo akei tu vois comment kombo frère Benjamin et bimi na isika oyo e koka ki ko bimate ata ba yina kamuto nya songo azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. La parole de l'Éternel dans Isaïe 43, 5, ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient à des Taras et je te rassemblerai de l'Occident. Shalom, bonjour. Je vous, peuple de Dieu, amoureux de Jésus-Christ et tous ceux-là qui se réunissent autour de cette émission Table Sainte, une émission dans ces sites Le Nazaréen pour vous, pour nous, pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier, avec l'humble servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste d'Épitique. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur à travers cette émission parce que notre invité, c'est bel et bien l'apôtre Amachia. Après un long moment, aujourd'hui, il est venu nous bénir, toujours dans le confinement. Donc, dans le confinement, il y a quelque chose de spécial qui nous a attirés encore vers cet homme de Dieu. Nous allons essayer un peu de comprendre son secret. Quel est vraiment son secret pour casser les locaux sala oyo. Alors, vous voyez, les locaux sala, c'est quoi exactement? Je m'en vais demander un élément chez Alain Kiakala, derrière la caméra Ivo Bolofa. Balancez-nous un élément pour l'amour de Jésus-Christ. La Bible nous recommande de se réjouir. Nous voulons se réjouir dans le Seigneur. Vous tous dans la maison, réjouissez-vous dans le Seigneur à travers ces cantiques. Et on se retrouve tout juste après. À vous. Alléluia. Merci le roi de rois.
Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Nalobi ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Tu bazwa temps ya partager émission oyo. Bazwa temps penza balandango bien. Bakanga mambo na oloba. Alobi nga nakanga ke église te parce que liwe ezalaki, mabe ezalaki. Oyo linga ekota na nzela peuple. Donc veut dire na sima ya eloko moko boye ba profiter ba sa makambo ebele. Coronavirus ezalaki partout. Mais biso sko ben ba profiter na nzela wana pour pas sa makambo ebele, ba piéger peuple, ba détruire peuple. To fanda 4 jours na ndaku to sala boy donc veut dire biloko wana nyonso ezalaki loko a piège. Bon to pese exemple. Coronavirus ezalaki partout dans le monde. Mais ce que makambo vaccin, to yo comprendre que ba profiter na nzela wana pour ba détruire bato. Donc pour dire que eloko mabe ekozala eza me bato mosusu ba profiter na scène ngo pour ba détruire bato. Na yebi ke ezaka pasi bato bandimanga so na oloba. Mais bato ba ya kondima après so makambo ngo ekokisami. Nga na kangi église te, je répète bien pour na mbongo te. Parce que so ezaki pour na mbongo na okende ko livrer vie nanga na église te, na ofanda na M-Pesa, na bandoleka na YouTube nde to lekara to pesa mateya. Mais na minute nga na église. Ngai na omoni ba pasteur ba oloba ke biso to te na internet, to te na Facebook. So tali bango mikolo na Facebook. Bali suna mateya te ba komi na sujet Alexis Tambwe Mwamba, tu vas nager. Jani Mabunda, tu vas apprendre à nager. Ce qu'on a mis tout dans mateya yango yangwana. Maintenant c'est Orange Money. Na MP ça va t'offrande. Est-ce que le peuple congolais va comprendre de place to na place to kende? Ouais, pasteur net. Oh basé belé, mais bon on tanga ba kombo. Bon, c'est que vrai ozaka yo monte mtu ando sambela pona mboka na période il y a des pasteurs balali même na mabele, bazindi na poto na mai pona kobondela pona mboka coronavirus. Apôtre Amachi, est-ce que ça va? Ouais, ça va, ça va. La monde nous toka même makambo lo be utaka pa na nous toka vraiment. Parce que molongi ezalite. Mais otuninga question moko mais katani ka boye.
Mais ça Tiffany, ezalo wa mutu abela misu yo sambela matoi. Ozomona. Dans tant que le pasteur va sambela pona mboka, va sambela pona mboka na sujet nini. Okoza osambela pona eloko ezate. Ozomona. Il faut sambela pona eloko ezali, eza kwa Bible le Bible osambela bozwa te parce que bosenga mabe. Ozomona. Bon, au lobby pasteur on va c'est nini pona complet. C'est une question te na bi que ça kaka eloko ko yebiso ko informer parfois au tout à tolos comme si osé li otika li omoko alors naza ko apprendre kaka ya encore 4000 ba fléchir te devant balle bazo sambela bazo lana mabele bazo kota na poto baza komi sokola fufu baza komi sokola mai, il y a de jeunes gens, il y a de jeunes prophètes, il y a de vieux prophètes, il y a bango tout même au ba monanité bazo sala en coulisses oza yo morote apôtre boza ebele ba sala ntambo ba soutenir mais sous baza ko intercaler que corona ekotate loko yo lobi ke ezana ngo penza te mais sous baza ko intercaler ekota pété bon yo loko zo sambela pona plan oyo gouvernement et longo na président Fatou Ndenge lobio ba na ko sala pona peuple congolais ba échouer yo osambe na contexte na yo donc ba si jeune surtout na kati ya modération ezana nkaka complet pour ne bikisaka ka mboka. Tu nga na habite ke na osambela kaka pona makambo président Fachi na complot. Na osambela pona makambo ebele. Mais là on a olobeza boye. Nga na beti tolo teke na zanga moko. Batunde ba oyebisanga ki oza teti parce que l'église nyonso ekangi. Yo ka ozo sambela pourquoi? L'église a minene lokwa ba catholique, l'église a limité ekangi boye. Nga na habite ke na anga moko nga ne na ozo information parce que prophète moko ebisanga jour so abi apôtre est-ce que bike biso no zotokangi mais na nga na ba prophétie na yo na yebi oyo rozala mais amashia ani ba komisa yo amashia ti azoka mo abi parce que omole lo ngweza nini batu ba omona ndezi danger moko eza liboso nanga batu musu ba omona ndeti naza rebelle batu musu ba omona ndeti mutu nange salate donc mutu akumisanga te ba olela kutu na kombo nanga au contraire kutu e comme ozwa moi valeur parce que to bandi to sali campagne sili to sali 7 jours à jeûne to continuer pe ka prier nde batu sikuba omona penda ga te amasha ne pe na raison bango pe bango mona gouvernement bakomo beba na seki malonge zate to fanda epamba to zonga ka wana te apôtre donc ezaki juste information ko ebisa yo que boza ebele basena nzambe mais tikana tuna motuna coronavirus tango yo kango na poto tikato bomba te bande konapsa diaspora basungi bino ba pasteur mingi oboleka na internet lelo ko mona bango soki na Congo eza penza te mais kuna izali bakokufa bako sila na vitesse ko yebi pe ndamba ba congolais oyo ba ningano ba pasteur ba congolais bakufi na étranger. Ah oui, na yebi ba pasteur bakufi na yebi vraiment moi mingi ya loko nani na yebi pasteur Mbiye Pichu na yebi pasteur bon musu na yebi na otanga bakombo na bango te wani te natangi ka Mbiye po batu nyonso ba yebi Mbiye. Pourquoi intéressant là? Non parce que bango nyonso ya yebani non ya yebani eza pe histoire ebetami parce que ya za un combo non na lande ku dernièrement lité ya mo pasteur Mbiye abi un serviteur de Dieu akokufa na humiliation te eza lokola chantre mobo ekabongo mbaya akufa na kwiti batutala na mutuka. Ah non, en tout cas un serviteur de Dieu akokufa bon na lité anakala te kala mingi avant pasteur Pichumbi akufa avant pasteur Pichu akufa voilà pasteur Moïse Mutaotea pasteur Moïse Mutaotea mais lo mona oloba na o certifani coronavirus o batu ba comprendre te batala ngona des phases ba mona ngona forme kanda nzambe ba mona ngona forme pe ya misala molili ba mona ngona des phases bona boy ko ndimisa batu eloko ongana yebi ya ona lobi ke soki bo mona nde bo kanisa bo mona ngope misala diable bo mona ngope fimbo nzambe obi ke coronavirus o epe o dévoiler ba secret batu
comment se fait-il que na coronavirus to mona mutu atia ba putulu na nzoto azobaluka na ba mabele coronavirus elongwa donc coronavirus est l'exception déjà moi mutu misala wana omoni mutu wana misane yangwana donc ezo bimisa ba tupoleleti hein to ba prophète abalite certifani yeso lobiton bo senga ayibisa ba disciple bo ba notre père qui est aussi certifani nde toza boye même biso ba pasteur so yo lingo senga ngo mi boma penza to pesa pende exemple. Mais papa, est-ce que il faut mes fondé? Je ne sais pas, il y a des lecteurs de la parole, on peut voir l'anapis apôtre. Et mon apôtre, bah tu batang ali lo banzambe. Là makambo koma ki David là. Ils ont peu aussi ils ont question té hein apôtre, je ne sais pas et déranger peut toki sur pourquoi. Ils ont juste ko ramener une réflexion que ozaï au mon côté mais pourquoi au reculer wana or biso to avancer. David à l'atasak. Tant makambo ezokoma batu ba pakola ba putulu bazali. Mais pourquoi yo boya si l'homme de Dieu dont je peux citer ton aîné aussi de l'apôtre Kabundi Walesa oyo alatisak pona mboka na ye pona makambo yo etelemi apôtre pourquoi okoboya certes fani omoni temps oyo eza penda temps ya ko dévoiler te koloba penda ke yo za vrai bango ba faux temps eza temps ya bilembo na bikambo etalisama ozomona soki penda vrai serviteur de Dieu asala ndenga zo sambela na nzamba exaucé. Mais si on a un faux serviteur de Dieu, na ebisio ke coronavirus yo reverser batu. Na oyebiso boy. Tant oyo eza tanka ya obonde la te, eza tanka ya obonde la te nzamba longola ba frappe. Batu balandanga bien. Eza tanka ya kobonde la te nzamba longola ba frappe. Mais eza tan ya osenga nini. Eza tan ya kota na Apocalypse 9 le verset 4. Eza na ba soterel mo il fallait ba ya balinga ba détruire mais ba soterel wana balinga ba détruire kaka batu o bazaki na so ya nzambe te na ba mbunzu na bango balobi te ke po ba soterel wana ba détruire yo te foza na photo dadi balobi te ke foza na bracelet balobi te ke foza na mungu ato mai to nini non balobi kaka bato bane lembo nzambe nde ba soterel wana ba osimba bango te au moins de malheur ekomi boye bato ebele ba oluka vraie vérité. D'autant ezata ya oluka sceau de Dieu. Le sceau de Dieu eza nini? Sceau de Dieu eza na Ephésiens chapitre 1 le verset 13. Sceau de Dieu eza molimo na nzambe. En d'autres termes molimo mo santo. To veut dire faut la sceller na molimo mo santo. En ce moment là nde ma banki wana tan ba ya détruire yote. Soki lelo to ye bango bien eza pratiquement impossible na temps okimieza na mokili parce que ba annoncer biso ba malheur il faut y en apocalypse mais on atangi wana eza kutu tangu 5e ange a sonné trompette nde malheur wana ye mais ya liboso ezali ya mibale eza ya misato eza 4e eza plutôt suki na 5e te to ke na 6e so mona donc le problème eza que ba malheur wana eza 7. Mais na lobeli ka 5e pose à la protéger faut en elembo nzambe siko yo coronavirus eza lokola éclaireur eza lokola annonce et yo laksabino que moni na mikolo ya suka otokomi eza ba malheur ekoya ekotoucher monde ozomona siko coronavirus kuto ya makasi te eza pete et pénaliser mokili boye mais ça les a te l'église eza te logo eza de bon quoi combien plus forte raison ba mabanki wana tango eroya. Donc, veut dire, et l'on nous togo ça na temps oyo, pour tous aller épargner, faut tout lukande et lembo ya nzambe. Et l'on ça tous épargner yangwana. Parce que ce que sengi le long, coronavirus est long, ça va être long. Botan ma banque wane oya. Etant ba frappe wana nyonso oya, bo sa anine. Et puis bo senga coronavirus est long, bato ba gêner mboka mobimba. Mu colonie si ba kotisa mboko mobimba gêne, bato ba gêner po ba ke li felote. Ti mu ko msuba bando prier sko li felope longwa. Donc il y a des choses où il faut comment. Mais seulement ekokoma mais biso ezwa biso te. To mona Israël na kata Égypte. Nzamba zo frapper pharaon, nzamba zo frapper bana ya Égypte. Mais ba Israélites bazaki wana bazaki frappé te ba premier né ba égyptien ba kufi mais ba oya ba Israélites bazaki épargné pour dire que toi na mokili oyo
tout peut arriver. Mais loko biso photo ça les gens que to sengande so de Dieu, to sengele mbwanzambe. Yangwana c'est très important. Na banseignement o ezoya na ko expliquer ndenge ni bazwake lembo nzambe. Lembo nzambe za molimo mo centre. Soko za na été borsoyo. Alors actuellement nga na ebike ata moto coronavirus ayambinga, je vous assure. Na ozwangote. Wala ozoloba parce que akoya pe oyambote hein apôtre. Tozongana. Te pa oya pe oyambote so linga yamba yo OK na micho aux États-Unis. Basé belé kuna. Mais apôtre tikato zongana mom que le belo moko oleki en likolo. Lorsque na big coronavirus est bombé bande qu'on a biso belé il y a diaspora yo pesi exemple réalité à pasteur Moïse Mbi olbaki ke mosena nzamba ko kufa na humiliation te est-ce que basena nzambe o bakufi na États-Unis bakufi na Italie beaucoup de prêtres tout ça c'est que coronavirus ezali humiliation. Ngai na pesi exemple par rapport à l'ité anaye pour dire que tantôt parce que il a bien cité le nom de Kabongo Mbaya. Il peut citer non, on a cité Moutouté. Ce qu'on a lobby boy. Ce qu'on a pas koufi na coronavirus. Hein? Et ça peut humiliation. Mais ça malade. Baïzo boma va te belé. Yé mon kate. Parce qu'il y a le bec et Moussala Nzambe bako tout na motuka bongo te akufa. Je me suis demandé, souvent tout si mon na motoka, ils ont humiliation. Bon, je sais pas, mais maintenant il y a besoin certifié. Je te dis que coronavirus c'est une humiliation. Je t'assure. Moi je te dis, Moussa Nzambo a koufi na coronavirus, c'est une humiliation. Eh, na lobby na yo boye, je pèse bien mes mots. Tant on a lobaki moto coronavirus ata yambinga na ozwangote. Na pesi exemple ya Apocalypse 9:4. Omoni biloko tango ezoya ba yebisi ngonde bo kende wana bo toucher batu ya sorte moko boye batu sorte boye bo toucher te même nzambe tango opesa Job d'instruction et plutôt Satan d'instruction sur Job alobi simba nyonso ya yeme vi ko toucher te. C'est que biloko wana nde yaka eyebi ke toyo simba ba sorti ya batu moko boye toye na mission moko boye. Je t'assure coronavirus e kozwa kangate. Je ne me protège pas na église na biso exode muta se protégera te mbote to opesa librement. Mais est-ce qu'on a tenu ce que olingolo ba qualité ya pasteur Moïse Mbi ezongeli yemoko? Oh mais ezongeli yemoko non. Na ko yebisa bino boye. Pourquoi le pasteur bazui courage ya oyebisa chef de l'état teke chef de l'état biso to kanga l'église te tika biso to sambele kokende parce que coronavirus ezo yebana soute et ou te pa nzambe to ou te pa diable parce que ezo frapper même ba sataniste mingi ba kufi ba sataniste siko ba fandi bango mo ba fandi ba lobby et loro malheur ndezo ya moyen to zo charge wana ezate certifié na yebisi yo boye nga na kangi église te parce que jour ba okanga ngai naza sir na nzambo sa apôtre comment koza mtema makasi bwe moi je croyais lorsque otangi ba pozo tanga ba pasteur et puis ba pasteur ba kufe belé mais yo bimisika pasteur picho mbiye nga na kanisa ki na motema ya mosena nzambe oko banda na mes condoléances. Est-ce que tokozo moi sima au présenter ba condoléances na yo? Na souhaiter ba condoléances na famille mbiye. Mais trop ça biloko oyo pona critiquer motuté parce que na lobby bien tant oyo eza penda tant ya critiquer te eza tant ya dévoiler te mais na pe ça ba na nzambe ba sini po bazale veiller parce que tant oyo moto ayo beta tolo te gaza ya nzambe ba frappe wana ndeko reverser ba oya nzambe na ba oya nzambe te na yebisa ba na nzambe nini batala eza te na yo critiquer mbiye to famille mbiye. Mais na yako lobagiste que botala basine un serviteur de Dieu akokufa na biloko te si ozana soya nzambe ozana soya nzambe okufa na ngote parce que biloko ezana place outi et yena mission moko boye na pesi bino exemple ya Apocalypse 9:4. Le problème est nini soki ozana so de Dieu obeta tolo ki ozana ngo à partir ba frappe to yeba so za na ngote to komona
donc veut dire na lobby pour na critiquer te mais na lobby pour na ko lamusa mémoire ya bana nzambe. En tout cas j'insiste ngai na koloba te po bato bamona ke na zoloba. Apôtre, la Bible dit tout concours de bien de ceux qui aiment le Seigneur. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu wana siko nga na moni coronavirus ndeti po na ngai ye nango mabete parce que edenga kutu to continuer prière na te ya pe mate ya msuna ote ya mikolo parce que mate ebele pe na mboko ezaki pe inutile mikolo to ote ya comment faire pour avoir les sceaux de Dieu. Donc yango to ote ya c'est très important pour bato ba ki en faire te. Donc loko na lobeza boy c'est Tiffany. Tamu na yoki sango ya Pichumbi ye franchement na yoka epasi mais eloko na olobeza pona critiquer bango te nazo loba bien ba pasteur nyonso nazo appeler bino na repentance même les chefs de l'état parce que ozo ya liboso eza mabe makasi mabe koleka même le peuple de Dieu na ebisi bino boye biloko o ezoya d'abord na ba enseignement ebele ezobimisa ba vrai ya solo okoza oleka no awa nga nazaka vrai ba wana bazaka faux tokoyeba so ba faux à partir ya ba frappe tokoyeba yo so za vrai à partir ya ba frappe. Je te dis c'est Tiffany na oloba na TV bato ba yoka ngai moi na nzamba solo na lobi serviteur de Dieu te moi na nzamba solo oza na sceau de Dieu oza na Saint-Esprit mi pepe onde zoya ezoite kanga malobo na epso bien donc bato nyonso tu ba sili kokufa na coronavirus pe na ba amna bango ezali humiliation et lobio mais tika tokende nan to avancer s'il vous plaît apôtre TV Zangonga tout na yo nano yoye na likambo so mais to moni pe bato ba pesi so na poto o ko bikisa o zo bikisa coronavirus eza formule ya masuba omeli masuba osubi masuba omeli yango bato baza ko bika na bango. Apôtre Machia yo pa ina yo sali prière pendant que batazana na confirmation sa prière nzamba peso formule te na ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino mo mutio naza nango na agence moko boye Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sasu mulongo kuna pour cela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la photo ko sungayo a ozuka biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa photo yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent de Paul. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède.
Non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, dans le système Mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Que formule on a pesi saute. So ngwa ndeni ni batu kuna ti formule ko izo mona na masuba. So e mona na so on est un Saint-Esprit. Tant vous avez un Saint-Esprit, donc veut dire vous avez un so ya nzambe. Vous allez épargner devant ba danger nyonso. Na oyebi so boy. Otolobi wana eza 5e fléau. Hein? Ou bien eza 5e trompette, pardon. Pour batu ba comprendre temps ba otanga, eza 5e trompette. C'est Tiffany so tangi ba trompette musu o eza liboso moko mibale misato omona ke ezana ba frappe musu tango ezoya ezo frapper tiers ya humanité. Pour dire que kokanisa te so fléau moko ye ekoboma batu nyonso na mbala moko te. Ekoboma nombre moko ya batu. Nombre musu pe ba ozale épargner. Wana nazo parler na kan ya bato ba na so de Dieu te. Ba boma bango nyonso nzela moko te ezana ndambo ba okufa, ezana ndambo ba otikala parce que ba lobi bien. Ezana fléau moko ebeti ebomi tiers ya mokili do mokili divisé par 3 do humanité disons. Donc pour dire que soki mutu pa biki lelo ezana ngope gravité. Mais seulement il y a des gens au Koufa, il y a des gens où allez épargner. Mais le quoi mutuya eza koza na so de Dieu. Yangwana mutuya. Nana message moi suka na gi pona annoncer mais na mwende ti otu na ngango te. Na lobelo mo série mo na leka na bi muyembi moko okufa kala te. Batu bazela ngo ti lelo na éclaircir bino. Muyembi wana kogai kokufa te so asali makambo osala lelo te. Do lokwa asali yango seka mikoti si na motambo. Na moni frère Benjamin sala album ti na lola. Batu ba comprendre te l'accini. Donc veut dire signer ti na suka apesi nyonso. Na album o so resi ko lekisanga te yemo akei. Eza ti na lola. Hein? Veut dire ti na suka. Pardon zonga na mamke. Bo n'habite ngana tuni question suyo ke lokota leka mususu non po nazo tuna question o eza masuba mais yo bimisi kombo ya ndeko Benjamin je ne sais pas na kamonga monde na makamtolo awa vraiment kombo frère Benjamin ko bimati et lequel ngai et tokisinga bo pesa nga papier mouchoir comment kombo frère Benjamin et bimi na sika oyo et koka ki ko bimate ata ba yina kamutu. Et puis na yebite kabimisi album. Yoka na ebisa yo. Na ebike ta on a mission na ki pona lobela ba sujet belé. To sali briefing te. Nde to zala rake no to lobela. Te fo anga pe na sala ngote. Kasi yo na lobiti lokwa to sali ngote. To bandimba mo na ebeke otu na ngote. Ta on a silisi réponse ya question otu ninga nde na bandi owe. Yo tuni solution na ebisi so de Dieu. Le so de Dieu c'est le Saint-Esprit. Pose au Saint-Esprit bétape nango isa repentance isa sincère le temps botielo maboko bien tant au bondela ou bien na ba moyen belé au Saint-Esprit au monde. Donc bref réponse eza gaga solution eza koza na Saint-Esprit. Tant on a solution ngonde na côté dossier frère Benjamin. Donc na solution réponse nanga na ebike yo za question anate eza ko nga na opesa information hein na yiniete mais na zo informer peuple de Dieu marambo e koma. Nathan o nazolo ba repentance même ngane la fandi boy certes fani ngana o critiquer mutute na yo lo ba le vrai toroye bango à partir le vrai toroye bango à partir ya ba fléau o ezoya c'est que même nanga monde na fandi boy na ko mo mi contrôler bien na ko mo mi tala bien na ta marche nanga bien ya on a lobby boy tant eza tanto le kaka na te volo ba ke ngande vrai ngande faux poso za vrai to za faux ba fléau wana e bimiso polele même nga na mitala na lo ba bilong sute pona o critiquer batu même makambo pichu na lobi on pona o critiquer te na lobi on pona mona tangu to lo bato e bato lo banini so comprendre alors ce qui so de Dieu zate c'est goza musala nzamba lokuta
eronde kobima parce que nga moko na osala effort faut même nzoto nange ezala persécuté mais ame nange eza sauvé tant ekomi bongo. Alors eloko na oloba par rapport à frère Benjamin eza frère Benjamin apesa bino témoignage alinga sacrifier nga première fois esimbi te nganga alobi zonga esimbi su te deuxième fois aye lisusu asali featuring na Marie Misamu basangani esimbi te mais nganga ebise kaka biso ka ye bosko tour eza kwa tour asuka soka réussi ko sacrifier nga te ye moko akei yango bomoni siko signé tina suka do abi penda tour na signé tina suka. Donc, ce qui a été, c'est qu'il y a Sénine accueilli. Doit signer Tina Lola. Lola, tu es une colombe t'avanda. Kuna c'est qu'à zongelin colo. Kasi toroye baso zongelin colo. À partir ya marambo yusalema. Songa na kufite. Il a accueilli. Et puis c'est à Tiffany na minute c'est pratiquement impossible mukile tika la kimia ponga fona beta mbunda batu bayoka. Moi qui mezalezate. Donc c'est pratiquement impossible. C'est que Batouba Lukaka et Lembo Yanzambe, sceau de Dieu, le Saint-Esprit. C'est qu'on a habité. Tant qu'on a kizaka frère Benjamin et que alingaki alekisayo akepanga liboso a changer banganga oyo mona kauto izaka kanganga po yemole msazo landa tala picho vraiment que frère Benjamin alinga pe ba blo aboité a bien comportement na épée alingango tende tinande bablo zolo bana autalo izaka pona auta ka partia musena nzamba tata picho vraiment c'est Tiffany naza ate pona loba vie à frère Benjamin na loba juste ka réalité ya parcours yanga na e mais frère Benjamin a respecté pourtant musala nzambe c'est Tiffany ya bi frère Benjamin te ou bien frère Benjamin qui musala nzambe elobele lote elobele kuti wana kututika na was d'abord parce que ma père spirituel naïe ma père naïe ya molimo parce que pas en bon terme parce qu'à respecter bango c'est ça le problème mais na ko ta domaine wana te hein wana les informations botu na bana ya ba père spirituel naïe to bandi donc bande konaye katina molimo botu na bango est-ce que il a respecté son père ou comment oui tu as album on a au courant qu'a mis album oui abimsi album Tina Lola Onya Shongo Onya doelo kala okanga bigi ya wa potola la alo banini Onya Shongo wa qui t'était là tu loba te ouais ça qui t'était là bonne moi ça lingala mais atika moi parti modo place na kanyi mingi kaza Onya Shongo c'est mon place na suspect pona yo te na lobi bongo te so ina mone lo suspect na lo bano ki za elo yo kangi Onya Shongo nzembo pende lo bila nzambe yo ki kanga ka Onya Shongo siko pona yo asali clip a matin ponga la talenté Dieu m'entend parler à ces clips à scène à matin lola je ne sais pas elo ni esui yo na katia nezo la kisake jusque là combat na yo ezo continuer yo na spirituellement bon nzembo na yete mutu esalinga pasi nga na olobela kaka exercice répétition contrat donc na minute oyo contrat ndeso continuer nzembo abetine nzembo na ye bon nga na kangi ndeka parti ya Onya Shongo parce que nazalaki ko bongama na ki église nazala bongama Logiga tobeleli sigo natala bo leader ngala bi sigo ouais bon tellement la lettre pressée logiga Onya Shongo c'est que likambo eza na Onya Shongo soki likambo ezalaki na fola landa nzembo wana vraiment ya Benjamin so azana ngwa pesanga pe na parce que a intéressé ngango makasi soki likambo ezalaki oyebi nga na bomba te nga na lobaki eza problème mais nga na yebisi yoka problème eza Tina Lola doit dire na suka plafond de place où doit bamema epena dans la chambre suka a signé ce qu'on soit apôtre accueilli
c'est bon. Mais soit pas traqué, en tout cas, kala mingi te bon mon résultat. Ya on a lobby que ça pratiquement impossible dans temps mokile tika la kimia parce que nga funa beta mbunda batu bayoka. Sikona de mbunda be tala age, mbunda tala age apporte age zo kendepe. C'est que olingolo ba que na étape au bokomi a robimse sous album sous T. Donc yona ebo aussi là na album o ya oni a shongo. C'est Tiffany. Nalingi to suka na ka place na suki na lisolo comme ça je me suis na yo continuer parce que mambo lo bezebele en tout cas to suka na oka lelo est-ce que on a tout le temps avant to suka oko suka sa bote ngati na bandaki papa yo no fungola ki obi ke o exposer ngasko na tuna ba question nengi na tuna apôtre machia batia ndeko Benjamin awa batia yo awa. Est-ce que au kozala na courage ya ko loba makambo oyo o akizaye beaucoup de temps au a lobate a garder silence o kozala courage ya ko affronter bientôt benga basena nzambe basisa makambo batie abatie awa o kozala courage na to lobaka na sima caméra to liboso caméra po yaza te hein. C'est tu faninga kutana na frère Benjamin plusieurs fois na pesa ko mbota zwate. Nakutana na plusieurs fois muto expliquanga pourquoi pia ngambo tete eza ami na ngai to za betani na soleil leva pas frère Benjamin yende muto ebsanga azwa mbote na ote parce que yo sili sa gaz na to zaka kuna musicien mususu ya orchestre mususu nde aloba makambo frère wana ebsa biso nga alingi ka suyo organiser loko abinga frère Benjamin na bing pe mo sen nzambe moko na bing pe yo to arrangeango étant enfant de Dieu. Siko na olinga soko te caméra otsango tina suka olongola te. Na ko bonga mapika na kate liboso ya caméra kate hein. To ko bonga so etanki bana nzambe pito leki na caméra po boyamba na bolakisa bana nzambe bolingo c'est toi. C'est Tiffany maraboto que na frère Benjamin et outil spirituellement et kende influencé pe matériel. C'est Tiffany tango zolo bato yambana ezaneti to yambani bato ba monito to bando yambana spirituellement parce que combat est d'abord et outil spirituellement et bimi physiquement je comprends c'est Tiffany c'est quoi soit tiene ti caméra ti suka et loko ni yo selon yo serviteur de Dieu o moni ko biman ne boso caméra kasi bato nyonso ba mona nanga na bango to mona surprise wana jour wana c'est bana posa na ngote. Oh, na sana posa na otende solo bidete o menga ne na zabe certifié soki lelo yebango bien soki lelo frère Benjamin parce que non lancer message à repentance c'est pas bato nyonso so lelo à se repentir à jouir so de Dieu ou à sa Saint-Esprit mutali boso au sepelezanga parce que voix de tia frère Benjamin pour nangai meilleur chanteur Esaïe. Parce que même dans Zana Ebi, même les musiciens na biso, nyonso ba ebi. Frère Benjamin tango zao yemba. Bien que tozaki ba païen biso nyonso. Mais nazo senti ndeti. Na moi ndeti donc nyonso mabe na tiga on ka lelo. Omoni ba chanteur ebele ba yemba lelo. Frère Benjamin ba finga right. Ayene yembela mawa mais lelo to komo mona ngwe batu nyonso te komi po yemba fota mawa a inspiré batu ebele donc nga kuzana frère Benjamin na musique nzambe tolongi le problème est ça y a destin c'est comme le pharaon a komaka na motema ya makasi mais so gars se repentir on t'a les bosso c'est les anglais mais on a sa chance dans l'album moi on a songo et ils ont place na Villa Kinshasa il s'est en pleurs bobilo monsieur zata yo pesa ngo chance te yo kana absolument mo certifié soki yo fingi papa na ozoba et senga te papa na ala kelo mabe po yo lakela mama be ezane lo muso parce que ka yo posé atuana directement lakela mi mabe et l'homme c'est ça parce que yo koti misala mo boy donc okutana kana ba réalité mo boy à moins que bima o se repentir donc ça bon
Merci, apôtre Machia. Tozo kita malembe na fait à coronavirus. Mais kota masuba, oza convaincu que masubi kokobi kisamuto. Bon, en tout cas, wana eza pe par ya ba médecin, nga na yebi na nga médecine te, na oloba marambo nga na maîtriser. Et puis information masuba na yoki na ngango te, soki ezobikisa bato, nzambe moko ayebi ndenga omema makambo oyo. Mais nga na oloba bongo ya suki na kati ya Bible ebima, olandaki mapeka te. Suki ndeni na Bible. Nandi tende komoka bisuki ebima na Bible, bachango na mai, mela Bible nyonso batutu ba Bible na bango na ebite so potela na Bible no. Ba moni basuki na kati ya Bible na bango na mai omeli. Bosco Bible za téléphone kasi. Amona peka suki. Certifani omoni soki bato ba na pasi hein. Bakoma ko recevoir n'importe quoi kapona luka solution. Na otoloba solution eza moko, il faut avoir le sceau de Dieu. Certifani nazo loba penza nazo insister. Omoni na temps otokomi coronavirus eza lokwa éclaireur, eza lokwa annonce ya ba mabe o ezoya ba frappe onzamba otinda. Zomona coronavirus eza quoi annonce et puis tant to loba ke ba frappe wane aussi là mais enfer pesalit. Na temps ozoto senga nzamba longola coronavirus. To senga pe enfer elongwa. To senga ke yonde aux l'épargner na biloko wana. C'est ça. Mais rien n'empêche personne nzamba lobi ke lokwa boza épargner siko ebeti batu wana. Bokende bo sambela pona bango elongwa parce que toyebi ke nzambe pas a frappé Pharaon mais hermo Moïse a asambeli ba fléau pe longwe. So nzamba tinde biso to longola to longoli mais pour le moment biso to lukana so de Dieu pour tous aller épargner. Merci apôtre Machia to kompena na suka lilobana suka pona émission mokola lelo et puis au conclure dans 1 minute please. Liloba suka ça les ténèbres ne régneront pas toujours. Tous en attendent au photo sambela makasi, tous en attendent au photo lukanzambe. Et je vous assure que mes collègues koya, tous en a persécution ya église makasi. Soki déjà yo serviteur de Dieu, ba pesi loi si coronavirus okangi. Bon ba loi oyo ba dopesa mana monde, que l'église sambela te église tika la moko bosuka api. Tous en attendent oyo, tous en a besoin ba serviteur au ba ofi ba mai le kwa mboa, le kwa oje de un ça qui n'a pas besoin. Tous en a besoin de serviteurs au bas pesa ba vie na bango pona ba brebis et non ba on a besoin d'exploiter ba brebis. Nzambe apambola bino bo partager émission partout bozala biso to sambela oza besoin sambela na biso aya nzamba apambola bino. Merci, nous sommes arrivés à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Makamba pota lobi et engagé kaka ye moko nenga lobeli yango biso azaki kaka invité na biso mokola lelo et puis merci na ba partenaire ne soit les Nazaréens bande ko les Nazaréens ba no balanda biso na France na Belgique na Canada na State Texas partout en Europe mobimba Afrique du Sud. Là je vois mon papa Guy là-bas là et maman Lauriane là-bas là baba na so Afrique du Sud Marlène Bouy babik citation ma sœur de tous les jours Nekab, que le Seigneur te bénisse. Nathalie Moussibou, la princesse de l'Éternel, t'aime beaucoup de l'amour de Christ. Et Ethan, donc bientôt là, joyeux anniversaire, on t'appelle déjà d'avance, joyeux anniversaire Nayo. Ça là, surprise à vidéo, oyo pa ya Ethan. Donc c'est une manière ya kozong c'est là joyeux anniversaire de pour souhaiter nga. Botama et yamour, Botama et yamour, Botama et yamour, tantine Tiffany. Botama et yamour, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, tantine Tiffany. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tantine Tiffany. Joyeux anniversaire.
Voilà Tiffany, c'était de la part de mon fils qui te souhaite un très joyeux anniversaire et moi-même sa maman. Joyeux anniversaire. Merci mingi na bandeko nyonso balandi biso na maman Betty Kokele ya totikala toujours branché maman Madi Kebani pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez l'émission et s'abonner massivement. Ciao. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ndeko boyebaki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Talio attaque au Tali. Donc toujours sous kaka na ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo landa wana donc so moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbiki biso tozoyemba